Eh? Pour les camons, on a un gloss té, donc on a un maquillage té, donc na koki ko repasser té lamba té, bon tande na té lamba chiffonné, na koki ata ko repasser té. Donc elle a qui si que vieux manix si on do bali ritu go bala moi na troisième femme. Ritu okoka libala ya bana, akuta mobali na bana ritu okoka. Eh? Pour aller bino bande ko sœur Marie bona ki mutema mabebo, e mona lo ponga kuna famille sœur Marie to lo bananga kati. Na ebi famille on a ponga na vanda na sœur Marie na tambola na ye. Pour ni ko matsa ba attention boy. Eh? Maman moi na kufa désiré. Na benga ko tonton désiré. Mais la minute on ebi na ka de ko sœur Marie je m'en bats reste je m'en fous. Moi na tika na charge na yo. Vie Gauthier mascotte. Oza vie nanga. Moi on a sœur Marie tika na maboko na bino kuna à Londres. Atika na bino moi on était pour vendre kabele na ba homme marié. Atika na bino moi on était pour vendre teka moi na ndebo comme moi na comme marchandise. Eh? Moi na comme marchandise. Moi na suke mo bino bo ami kolo ya za moi mkie. So ki vient manix ça conseiller na moi ba 1 euro. Bino mo kyo loba te ke bo ki pe ko s'imposer pe bo telemiana ke non. Bo kokate. Que bon s'imposer que té aux amours amouké au coup quand tu bala pia au coup de mobile na bala té mobile bala 2 fois la vie aïe on bala le quoi troisième fois tonton désiré bo sambe la kati rita na comment yemba musique ya nzambe pour rita ko na lobelete pour rita za moi amouké bino mikolo maman linda monter ma tonton désiré maman linda depuis ko kamu singa na no maman linda moi ça tonton désiré promener yo boti bana na yo zelam ko yo zala te ba bali selo bana na ba homme marié au monde n'est pas ces zalaka parce que ce yo telemela ki mobali na yo tonton désiré enga bali sariti on a été mais na éviter ce pesa mbongo ce pesa pasi ce pesa nini c'est marana soka zaki na bon moi bino monde bo ebeli sœur Marie nga ndima mo ana ki obala homme marié muta bala de abasi 2 fois na vie aki obala rit le quoi 3e fois rit ça m'a ebisi na zoto la toni nyango famille sœur Marie bon banda ko kimtia mabe on a na sœur Marie ye moko ye mo mama mwana wana bon banda kimtia mabe po makambo famille sœur Marie na yebi bon luka tena bando bimisa ya GG yo za kuna king ya la sœur Marie liboso ozaka na king kole ya GG bon zongi c'est la manix mbongo na yeboti karita vanda po to na pas sa sœur Marie ko fato sisa ko lele tenga banda na bota na bina na lala na kasho ko na sœur Marie wana donc on linga ko ba jeter moi na zana to mo na kata moi na place ya mama na ye boyo bando sesa biso ba je allez les noms sorti qui ritent ko vi manix akyo bala moi si souviens manix on no vie na nga mais nga ko to ko na zala na mo to te so za vie na nga yeso biso ke ba meti su ke ko tamana monoko et la qui c'était que so za vie na nga ne la kisi so zo sama moto se pia ngote to ndima kaka tenga za na ba fia bomote vie manix ya vie na respecta ko mais to lingi ndete na rit biso nga na zo boya ngo étant que petit sœur Marie to bona mwana to boy kasi mwana mwa mke biso to bona biso tonton désiré yo tala au moins nos sœur Marie déjà va kufa ndo bela ba mi tukane mateli ko mabanga boya ka botambo na ba fati botambo li bobongisa te boya bi bino mo yebi nga kele ma famille bi alors bon lukate to zonga botika molimo sœur Marie pe manakina de baba ke son âme que son âme repose en paix botika sœur Marie na kimia pour na ndimite que place à ça siko azo sepela oh sepela te alors c'est pélaté puis là on sœur Marie yaya moi si pour ya Marie ana yani moi si comme yaya moi si yaya wana donc comme ya Marie mais ma benga ke yaya moi si parce que ba ki le quoi 2 maris na famille yaya moi si depuis Kinshasa Hollande yaya moi si no bi sœur Marie vieux Gauthier mascotte enga ki abala vieux Gauthier bon limbi se rendre dans baba vie privée na bino je m'en fous na batuni aussi ka siliki na lia pas mututi na koloba yaya moi si ton désiré non le quoi de quoi sœur Marie yaya moi si ton désiré ya GG vieux Gauthier enga bala sœur Marie vieux Gauthier mascotte enga bala sœur Marie bolobani na famille boloba Gauthier za na tatouage Gauthier tambola na ba wera ba boka ke pa ba nani aza pesa ba kofi akana ba wilo longomba Gauthier misia mokili azaka ba fali ba pere e ko simba te ko za na kosola bolingi li bata wana te bolo ba bogot
Hervier Gauthier ngaka yo bala sœur Marie bino wat bobo yati ba chinois bo raisonner émission sœur Marie misambo salara hein nana nyoyo na vie na biso nani vie na biso nani à grand charisme comme on est à question nani nzambe la bossa ba journaliste Angaya comme on est nani grand charisme problème Kendi voilà hein et n'a pas fait ce combat je crois non le grand charisme problème Kendi je crois qu'ils aillent bon raisonner émission mon sœur Marie Misambo ça problème Kendi ouais Paulin dans le bibi merci oh nani m'a corrigé nga Okoka merci beaucoup Okoka merci viens de ce problème Kendi les grands charismes si on me reste l'émission elle vient pour les Kendi alobani no bala kalate ngam ko na ko bala aseki muto aneko no bala kalate mukolo na ko bala ezalaki il faut que bala na vie Gauthier mascotte il faut que sœur Marie Misambo bala na vie Gauthier mascotte baba na te poani ou fa sœur Marie balingate ba pesa ba raison na bango que Gauthier mascotte est possible na te po azala kana ba misia mokili balingite mo na Marie Misambo anyo kwama ti souka ti sœur Marie continue na mabele babala na été parce que okelaki famille malgré zaki na matériel maman bébé ça là qui simbete si vous n'avez pas comme ça c'est pour voyer bien Gauthier mascotte pas comme un chignon pour à la tableau à ma toy pour avoir un tatouage dans zoto si vous vient manix après la misa mokili ba faire ba ye bakaye ba tunyo ba bois kakaye ba dédicace akaye si vous yesko bonzine poani vous ça nga pas si to ka kimite mama be pour na bi famille ça mori ba kimite mama be moko bino na éviter si ko bonzini po anya pesi bino mbongo to kombi yango asombi bino oyo muta bala déjà na vie na ye abala 2 fois mu azo komana Karim tika mambo abatu na ofinga ozo amproza mom ke po bopianga kande na ana kanda ko tshela commentaire te Karim tika via batu po kotenga na ndo tambula na sœur Marie yo mam sœur Marie ndo lobalanga ozalaka non na finga mutu te me yo ko zo mbesi la mbali boso na vidéo so continue ko zo amu bino batali boso bozala erito bando telengana na bana bo bando snapper na bagarre bo tshela biso na banini boza batali boso ko snapper bino batu mwindu ndenge na bino ndenge mutu azabongo bobeti maboko mukolo bako boya ibo biroza batali boso rito zwi nani atinda kiyo opusa elo bozele ngwana boseka ibo mona telengana boni boye ni yango est-ce que ce qui sert marazaki na bon moyo na otuna sert mari so zaki na bon moyo sert mari on dimanite mo ana bala vie manix akonzi matam kiete siko yo tonton désiré sert mari pesa mwana na yeba na bo mwana nga vande pa yo ndeko nga mobali avanda na poto okoli si mwana vandi de yo mo pendo vanda na Londres na yo mona mobali teto yo kisango keriti wana komi mbisi soki bache na mesa glace esili akopola okisango keriti akopola komi mbisi yango lobi na teka embango mbango mpono kita polelanga to eza problème ni bwaka na posa mona na mama bango tikeli héritage na lupango ma campagne bwana posa ka balibe lupango na bateka abando telenga na popo bando seka kimti amabe obosana mama na yango ngozo na mwana ukwa il y a GG depuis Kinshasa. Yoza yaya liboso famille na libota ba sœur Marie. Dans la salle quelque chose. Bon loba quelque chose pour na besoin na yoka quelque chose pour bobi que no tikate. Non s'adresser na yaya GG yoza les nés de la famille depuis Kinshasa. Yaya moi si. Yo posa grandir à ba sœur Marie depuis Kinshasa zo yoka nga. Tonton Désiré yo na Londres yo mbatike lorit. Na moi si no Linda, maman Linda. Mon thème est tonton Désiré. Bino bobo tabana bino bobo zela ko la bo pesa bango ba homme marié ba bala. Bo mona passe ya bala mbali ya batu. Po vivre ni ça bali 2 fois na vie ne wana na bali. Quand est-ce qu'on va makango?
allez rite libala no bala ezali bala oza en paix nazo ganga kutu ba paya bana na salon na ganga bota côté na yo c'est la vidéo parce que na ndé ko sukola ce moment je suis bota ndé essu eza na mai bosimba essu boka ndé eza na mai na auto sukola bosimba essu bosimba essu eza na mai na binika na douche na moni no bité on a tchela mata gloss te izo poudre te oyo kutu elamba papa eza chiffonné kutu eza salita c'est la taki mena kutu na koti sino na nzoto pona pesa ni nzé matisi nga attention na bina lata non pona yo sa vidéo na kikoso s'il vous plaît ah na kati ya kikoso pona sala ba paya baza pona beso na bina zela ba paya bakende on dirait eko kane kitanga lobaka pona bungisa téléphone nga kinchasa na bungisa ba numéro ba yaya mwasi na ba ya désiré il faut qu'il na za na ba numéro na bino bando benga bino butwa le boy kai bolala ta et ça a sens. Oh, bino mona na famille na bino webi mambwele kakati. Webi mambwele ka na famille na bino ti ko kabarita ku fo mama sœur Marie. Webi mambwe bima belé bo sakanga ti na yo bimsa mamsu sa bo simba bitu. O bino kanti na yebi te boy ba ke na yebi. Donc mutema mabele bino famille bo sili sa mo de ndeko na bino rita ndeko na bino te. Ndeko na bino eza sœur Marie o déjà sa kufa abupia. Alors botika mona na azala tempé aluka mobali ya ye moko mobali ya balate abota te babanda vie na bango bongo ebe menga omenisa masumpam botika mutabala neti abota te mibali baze belé bato batula keza be moro ba asala kala ba bebisa ba kombo CVB ba rita bebisa CV ta ce ko biso batu ba ka grave to zilo mibali ya biso moko mobali mwana na balate na vie boni mwana wana so neti biso ba ka grave ba karim to zilo ba feli na na balate ya latsa no mosi ba ga fiancé te na vie na pesa ta dopel te na famille mwasi ayibite nde basomba super ba pesa mama mwasi ayibite basomba veste te ba pesa papa mobali alors ye bon kai pana ngata au numéro 1 ngam na la que te mère madame si ko so yebiso ku ba ka grave toujours la chance ya rozo mobali ya yo moko balata a bota na ye parce que ngana ajinanga no boko ya bana mbanda kitoko mengirite okokata et puis bana bana ni bana ba kola bongo boye sana ajarit mobali ya ki bana ba kola bongo mobali ya bala 2 fois ce soit bala 2 fois c'est kabota combien de fois pour mibali ko no ba bala te ba na bana siko ya bala 2 fois riti 3e mariage ozana bana combien bana na ba benga nani mama riti ana aja o yoza mama ya bana bongo poani riti wana ko komisi Thompson boche na mesa zandu glace ce qui sili ya kopola yango bozo welela ba sombe mbangu sinata kopola ah Thompson te mwana aza viande te akopola te ana vine mulai ana carrière mulai mwana na mama bonga tikele et moi héritage ya lupango eza po azo mobali ne ya bien aza na bana 5 siko boye bisanga vie maniki sana bana 5 riti siko na vina na bota te akokate c'est trop botika kimute mama be ma congolais to tika kimute mama be soko zana moningo moni okenze ma be PC conseil en tout cas vie gocho mascotte na regretter Vieux Gauthier mascotte n'a regretté, n'a tonton désiré pour bino de ses rites à tiquer la moine. Vieux Gauthier, comment beauté comme moi? Pia kaka oh kozanga. To lukaka wa comme la maison na ba page polémique ba cha bino de la mama o chaona. Bo lukaki yango, bo zui oui ba che bino siko vie à moi wana. Pour mourir à moi muchi c'est normal. Bon, que me na lokuta me bino mikolo nde bozala na obate yete. Ce que tu sais Marie mukolo Hervé Gauthier ngaki abala ye. Bino baton désiré botele me la obaya ya moi si baya GG botele me la sœur Marie. Bolinga te na ndeko bino Vieux Gauthier pas bala été. Et à combien de fois ce que tu sais Marie mukolo bon botele me ki combien de fois qu'on a rythme moi muki. Rythme avec bino na makasi. To bino se mo zombo ma libala na ba maksanga na ba pie bino rythme okomi ko tsana libala. Non, vous êtes quand même gentil, maman Linda. Vous êtes quand même gentil, tonton Désiré. N'a pas ici vraiment. Bon, ça m'a commandé, c'est ma qui n'économie nos propriétés. Yé mon nom dans un qui n'a bon, il bon collier. A koufana maya misu. Bino mo wema mbeli kana famille me ponga na yebi. Webi kenga na ndoke ti masina ona. Tina mama bino akufi webi kenga na yebi. Bo yebi ke ba mambweza, webi ke bono na makamna bino famille na bo sisite. Siko po ani konyo ko la mwana wana. Donc, est-ce que on a bien les années, on a bâti les points, on a ma campagne,
azoni mobali mo boisa ese théâtre batekele batekele lupango wana sanki ayeba mona mbongo te lobi rita bandotelingana bozala bato ya liboso ya kochola ye bazala bato ya liboso ya kosnape na bagare na baarrêt de bis botyo na bafacebook botala mwana ser mari mpo mosala bakongolais yango wana balingaka komona moninga lela balingaka komona moninga na pasi omoni oyo eza video ya liboso vie manix biso tobo ngai etanke petit ser mari tobo na biso na riti tobo riti yo pe omoni soki okoyoka te nga je m'en fous riti nga ayebi yo te nayebi mama nao soki nazoyokelo mawa naokotelo naoloba mpo ba biso olingi soso linga mpe bamaki mais soki yo mpe mosusu oyoki te nga naza nanga kamele oyo na change ya bacouleur mobali yana aa mobali age nao te mpo deja abala 2 fois donc basi wana mikolo yo okoza na bambanda basi wana te mpo neti nga nde na boyi mbanda ta soki aza mbinga ndeni otelema te mpo aoya na maloba okuta nga oya na makofi na obimiseli bamaka bibi bamana na bakobima bamami sola bakokanga maputa na bamama saka elinda babe riti yo soki bambanda babanzi oyelo obimisa ne obimisa linda mwasi adésiré obimisa ne bobengisa yaya mwasi alongwa kinshasa ya bomatisa ya gg avion aye nani obanda otuna makambo riti yo yebi via boîte riti yo oyebi via boîte oyebi via olala libanga omevie maniksi ayebi yango yoyebi via libanga ka yoyebi nde libanga ememela bato basi yeske ovie maniksi amuta libanga yo siko ero ondima abala obongo basi wana oyo aboyi wana oyo abotisa yo kasi riti yo leki bongo na kitoko ka yebe baguneka bino basi yango bashokolate quatrième oyate est-ce que ces personnes ndenge babala basi wana kaka ndenge se présente na famille nde se présente pa basi wana aboti na bango ti lobi après 2 ans après une année antique après yaki obala mosusu osepela nango eloko olingi basala te kosala moninga te rituel mwa moke te osi mpo okoli nini yango otuli kuna à Londres to problème nini yango quel problème tala riti yo natieli yo na frein natieli yo frein mais soki na omoni kumu kobosa baje mpo wana eya présentation namona kaka coutumier riti na obosanaka yamona ser mari namona coutumier quand ndenge se présenter bon bomi solo la kuna tonton désiré ce batiki la rite l'excès que yom to décider na vie à rite yesu yesu ça au nom de Jésus maman na pas ser mari na ngako tenga na mungala mswahili na ngako to bomi kate tende bo pienga na nzala na mtu na utena ngali ya komela bajina nga na ye mwa chips po bato babi na nga la baron tolingi lisusu te régime okonzi makasi kata régime na kati régime na meli mwa jina chips na oto sukola na tia mwa deo na mata na mbetu père ana bapaya père aussi ça peut père landanga na mbetu na kota na la mama meilleure page boy na ki okuta la mama pe kuna inbox on m'a envoyé inbox biso sko to na inbox te bato bayebi manix nga nayebi yo po vie na nga me bato natindi so bato bayebi vie manix bien boke boyebise atika riti aza mwana mokie azongela bamama bane mibale oyo abala na vie ye kobala na vie cope na ye tofélicité okotana mpona koza makasi na présentation vie manix bagarçon misusu bagarçon ebele bakoka te baozala te koya ata kose présenter mais yo quand même côté wana on t'encourage on te félicite on t'accueille on te nini on t'aime aussi pour ma casse wana oya na ba belle famille la ti veste no ya blé de nuit na gilet wana ya blé de nuit na chaussette na chocolat na mon coton noir aurait passé ngo kitoko brosango kitoko pe mon coton no brosa ki ngo cirage evandi na ba de nuit na wana la ta ki ensemble la veste na de nuit ba remuda repasser ko yebisa elongonia nesko la tango kitoko po ya ba présentation de ba famille ba tuté pe stop to bon na biso to boy bo to kotanga na ba ninyo na YouTube tokotanga nango oleke tu alobaka wana biso tobona biso tika mwana wana asala miziki na ye a continuer polingo to kitoko peta ipe nyonso kopekisanga te poli tanti lili complice je te sali bo pekisanga te pona oyoka nanga kutu te po avana sa video ona tuni mutu te vie botio mascotte naza désolé penza pona yo avie nango kabela ngai osimbaka ngai otindela nga bilamba donc mais parti na niveau autant vie ne tu fais que tu m'as scotto là trano bien aussi mbano bambongo non ozala bien si ko surtout que manix ni nyango to bon le quoi appelle Londres ouais za aquarium na yo ka appelle kuna na Londres de ba femme c'est ba leki na Europe mobile parce que yo na lobby bon
toyebi ke eza solo parce que ngamo na un exemplaire ba femme seule à Londres toyebi siko bato baoza pe ba femme seule makasi api bato basali vie siko oti boko tina mulongo ba femme seule nde nini oko boko muko teke ya koteka maman Jackie motema Freddy Vegas je te salue. Pour ma femme seule wana eza ba oyo ba Angelica ba sali vite ba tuli siko Rita comme femme seule ndenge nini boyo katama wako boyo katama ebo toloba ni boti koloba mami toloba ni tebi ke Londres aquarium poso e komi ya boye tebi ke za aquarium au numéro 1 na bango représentant toi na ba preuve siko komi problème en Londres ba onyo sauté ok bon ma fille à Londres onyo sauté ni ba femme c'est lui je confirme pour ya quand tout le monde là ba la mi ba ni na bango là je confirme ba ya love condole si yaza mari en mbal na si exception za ngati si exception za ngati si je comprends je vois petit na ngape Cindy mari makasi ma sanga Gloria Anto le pe bientôt grâce ntole ya bobette ntolo si Gloria Omar peut bientôt pour faire ça mami na bois qui fiancé Gloria Omar peut te comprendre que Londres ba on y so te ngane na représentant et moro ya mwana na kanisa ko nzeba tunyo so le kola ya kaka moi parti mo ba sala ba bebisa ba nini il y a pas de problème donc na songi siko na komi na suka ko il faut ndena kinde kolala moni kolala ya kolala ndi eloko so il faut ndena kinde tanti Germaine Kalema na on a message no kata te na ngina kata mais il faut na loba quand même pour nga na lala la kasho pona matanga sœur Marie ba kosa na lala la kasho no tika te na mona sœur Marie ba bon me na buzo ba le lobito ba mona ba photo ba vidéo ba komo snapper maman na tikela eloko te botala nde mona na komo nyoka ma botala nde botoza ba tali boso sika siko to tika te to tala na misu te vie Gauthier mascotte vie Gauthier mascotte na bengi o ba kombe vie Gauthier mascotte na bengi ba ni sa tonton désiré na bengi o ba kombe Linda motema tonton désiré pendant que chama mais na longoli na malinda na parce que na nakanda Linda motema tonton désiré na bengi 3 fois yaya mwasi na Kinshasa ya Marie yaya yaya sœur Marie na bengi 3 fois ya GG yoko to kana kuna na kinkole donc yo na aéroport ya musikate na ebite se photo matiso ya GG bo benga na ndenga famille na bino se manix ndenga ya ki présentation ya pe libala te oyoki pona monde na otala bino na miss no ndire to ko mo sa ba GG na na tala na ba caro na se pour comprendre que na ne sengote na biboye présentation ya libala te o vi manix sa sali et à présentation quand on est bo vanda ki boyoka na ki date ya tant de vieux dans des romani chemise no obimisa ki wana chemise no bazen nengo repasser chemise no blé de ciel ben yo bo fils ala tel yo ba blé de nuit bon moi concordance na bo sala na présentation na et ali balati donc bo mi solo lela bo tika vie manix azongela ba mama bana na yeni balaki aussi sana bango bo tika rita continuer mo sala na musique nzamba ko sungi on pese mobali ya ye moko abalati abota te baba na ko bota sala foyer na kimia po libala za via mutu mobiba ngana koma mama chateau bena vanda na koma na kimia koma mwana na boti nde libala mwa bambanda mwa bando finga ye ba famille ya basi ana liboso ba bwa kela ki ba jeton erwa banda ki bombanda mwana na balate o banda kolela ye moko na kati anda kubozala te donc na ye bisibino vie Gauthier désiré mama Linda yaya mwasi ya GG 5 personnes dans la lobby tina tangi ba comme le nebo ebile pourquoi non ya mari bale o eza au numéro 1 non ya au numéro 2 no au numéro 3 no 4 no to tanga na banini na YouTube pour na ko bimisa nyose ya famille boyebi ke na ye bisous bye.